oyo bana bazoko kufa ngamo kokutende na sawa likolo ebeta ni na sana mbongo kutu ya kotisa ta simate. Migi na ba téléspectateurs nyon soit NetTV télévision et la chaîne des reflets na LC qui boza et belé devant un poste téléviseur tala mona shuka bajika Serge Bolo. Voilà, avant de commencer na zanga to pesa ba mbote pe ba salutation na ba ones ba linga rabiso na pesi mbote na papa Jean Bungisa à partir à Londres na pesi mbote na pesi Madongo Zulu ya Clément Luzolo na pesi mbote couple la Clément Luzolo na pesi mbote na Kilfular mo djoro pourquoi pas na pesa mbote na Firma Mengi likonga oyo ko sanko na zamba sous le nzongo 001 unité de la paix. Et ça la bien vraiment na ba ones ba ndanga mona shuka bajika nazalelo awa na sali descente nga inetifo bimaso descente na kata isanga na kata isanga zapi kata isanga za na commune na Kimbantse qui ils avaient donc sima comment dirais-je sima tueur Kimbantse kende iska auto tala bande ko na biso na kata isanga bokoye bango kata isanga e bandaka kata isanga et zawa pipe kate sanga nani akonza ngo pe kate sanga eza kate banani. Je pense que bodo bele bota la biso o eze émission na bino émission ya combler c'est l'émission d'environnement o esenga bino bomona partout à travers cette émission vous allez découvrir comment Kimbantse le pezalaga comment penji les alaga parce que aux NetTV télévision njili etumba totambola partout pour otala ba imboka nyonso batala biso à partir mosika na pesi mboto oda sima ya caméra hein donc 1675 mémoire. Donc Jean-Cyr Ramos a bien la tchango toujours na pesio mbote demain sima ya caméra na pesio mbote. Voilà, sans plus tarder na robenga papa na biso za moko pe ya papa ya koto yo o ko pesa biso moi ba témoignage kate sanga banda ndenga nini kate sanga salama kan kate sanga e uta ndenga nini là je pense que na profito ka to pe mbote na ba nyoso o ya ADN na pesi mbote na vice-président Gradin Mukulu pourquoi pas pesa mbote na papa Champrin le président ya ADN association diaspora njilo na biso na pesi bino mbote ba ozani na pesi mbote na le doyen fondo super absolu. Papa, vous pouvez venir. Il y a aussi la moi, Mouké Masolo à Koto et ça vraiment bien vraiment. Je pense que Osamona à Koto, papa, bonjour. Bonjour, papa. Comment on a dit? Papa Didi. Papa Didi, je pense que Osamoro et papa Yakimbante, Yakate et Sanga. Kate Sanga Oyo, Ibandakan. Quartier Sanga Oyo est bandit depuis 81, 80. Ok. Et tout bandit quartier Sanga Oyo. Donc, si tu vois une quartier Sanga, mais quartier Sanga, il y a quartier mo kitoko, tout se pèle lango, peut te replanter banda qu'on a biso awa mais, et l'eau comment tu as dit comment on a kama ben quartier Sanga Oyo, tu as la maïté, tu as les courantes, na milieu, tu as la milieu mo kitoko, mais érosion kaka Oyo, bozali komono ya nemte bomi biso makasi koto yango tozo sabino ba kontamboka bo kla biso mawa bota no koto yo ko pa itozali place moko do ki ya pasi to na mai pasi courant pasi makamniso ya pasi pona érosion o ba milieu mususu ba koti mo ba poto mais biso ba poto ezalité érosion kako exemple to ya pénaliser biso yango to yali ko senga bino ba konti bo sala biso le tout poisson et le tout façon pour nini ba ko bongisa biso moi érosion o to bozali komona oyo. Merci beaucoup papa na biso. Je pense que Obi Kate Sanga e bana nini depuis 81. Voilà 81 tilo bozala na maite bona courante. Tozala maite to na courante. Est-ce que koto bozala ba notable pour bona ba député bona ba na balobela bino bazalaka? Balobela mso bayaka, l'air bayaka pona basala ba propagande na bango bayaka. Mso bazui so bazui ba kipaka biso te bandimaka ba kobongisa biso yango mais comme les députés bayaka koto tozomona kaka donc clair kaka te. Yango donc tout là tout sito lembi. Voilà, là je pense que bota la biso Jean-Cyr Ramos ko balancer le biso élément papa Zara wa to so no muke. Bozomona derrière papa na biso na sima kuna wana yali cimetière Kimbantse ke bozomona wana ya musika kuna cimetière Kimbantse bomona oyo moi comment dirais ça c'est érosion oyo na sima na biso érosion oyo rumeli vraiment papa érosion et bandakan. Bon, érosion oyo eko salama bla kala mingi te érosion oyo eko salama na 2000 ans peut-être et que ça la 2015 érosion et que ça la voilà liboso ndé la qui bien elle est quartier moko bien mais 2015 ndé à partir au moment la érosion oyo et que ça me bande muke to sale effort to tie ba sac to sani mais esenga ikakati yango esenga ba konzambo kapila turo benda ba kolandela biso pour la biso mo maboko to ko ka susute yango moni quartier oyo bebili biso ka pona érosion oyo
Merci beaucoup pour ta biso érosion oyo et sali je pense que 7 ans né et moni érosion zali vous mona érosion les ans c'est bato les kana c'est vous mona ni bato les cas parce que érosion oyo et sali plus de 7 ans yango ba tala bango te bato batika bango je pense que bo tala biso ba kondi ya mboka to aka kata RDC a to a on a kate sanga na commune ki Manteke eza vraiment soko lingo ya pe kate sanga ko ya na nzela ya ruta ki Manteke okoya pe na nzela ya Sekoma fti o koma na kate sanga eza quartier mo malamu je mona eza vraiment quartier mo vaste vraiment eza quartier malamu mais ah il y a pas de courant, il y a pas de l'eau. Donc je pense que tu habites sur de l'Obanini, ba yimbo ka bazako to yo bazangte wa pesa malobana bango pona ko loba pona quartier na bango parce que émission oyo ezali donc émission d'environnement et émission benga ngo combler c'est l'émission donc là c'est l'émission qui vous aide à découvrir ou à connaître ba quartier o eza vraiment ba quartier na biso mais ba batala ngo to ba yeba ngo te quartier sanga o eza quartier moko kenda sango yeba ni pe ba ebela benga ngo mosengo mais botala il y a pas de courant, il y a pas de l'eau. Je pense que vous mona donc derrière nga j'en sais pour voir ya ko poussa na moto caméra na biso a poussa na bozo mona wana c'est ezali érosion oyo ne bozo mona érosion oyo et bandi depuis 2015 na 2015 ne bozo mona ndenge ti lelo yo quartier o bozo mona bazo lexa vraiment na ba vache maigre ba kamoro vraiment passi bozo mona soki mbule beti na yebite soki population ezala so ndenge ni parce que awa soki mbule beti ezo risquer pour quartier mobimba ekende depuis ebanda quartier oyo na 81 donc ti lelo nde ezaka boya pas de courant toujours senga vraiment ba ndeko botala ka biso vraiment biso za njili etumba émission auto kitaka partout ya otala population na biso ya Tchangu totala ka bango là je pense que na pesa ka mbote association ya ba diaspora bandiloazi tout bota la biso di banda partout bozali ba vena biso Patrice Bumbili la pesi mbote Dajo Betani boza ebe bota la mona suka badika Serge Bolo sous le nzongo 001 toujours na kata kimbanté to continuer papa na biso je pense que olobi quartier sanga banda na 81 ezana maité ti lelo ezala rappel loroté est-ce que ce qui moto ayoko tia donc moi moto mo akiti koto descente akiti asa la propagande et bino lobela ka nini. Bon, pour la propagande, tondi magala biso bango nyosto bayaka tondi magabango. Voilà. Mais ceci na biso la kaka nini oyo ba député o baya mingawa baya ebele baya nini ba bongisa biso érosion tondi maka to pesa ba ba voix mais là ba du ba voix ti lelo ba mona na ka susute ba ba na ku position ti donc ti lelo de to souffrir kana ba condition kaka ya passe kaka ya mai na courant a pa na biso a passe ba millième susu batie ba poto mais biso kaka nde susi to zana kaka poto na mai susi ka to zana kaka nde yango à part ça to zana lo musu to wa te quartier msu kitoko mais eza ko be ba kaka courant na mai voilà et là ça se passe voilà toujours continuer toujours une émission na lelo émission na biso lelo comblier to sabino quartier sanga ndenge zali ça va on se retrouve tout juste après les images suivez d'abord l'image de la Tchangu médecin de la mode olongo la malheur na galère au pesa bonheur. Oui, bandeko babolingo ba message kotala mona suka badika Serge Bolo na Net TV télévision émission comblier bozo mona oyo ali quartier ba bingi na kombo ya quartier Esanga ezali na commune ya Kimbanteke mais quartier oyo esalama depuis 1991 mais awa olo abengi courant pe mai ezalaka te botala bandeko ni bazomona pasi na commune ya Kimbanteke ba rumeli fort quartier oyo ezali na 45817 habitants mais pasi mingi komona bazangi mai bazangi courant ezali pasi mingi komona biloko boyo maître Ange Tawara na kati ya Hollande toujours papa Ange o mona makambo ezali pasi mingi tolo bandini papa ya ADN association de la diaspora njiloise bozomona oyo ezali pasi mingi papa Frondo super absolu doyen Gabin Mukulu pasi mingi bozomona makambo oyo ezali pasi na commune ya Kimbanteke ezali quartier bengi quartier Sanga ezali pasi mais to éviter tolo bandini pona quartier Sanga oyo eza enclavé na kati ba ravin to éviter tolo bandini population zo plaider toujours ya mona suka Serge Bolo kota kuna po otala masolo oyo ngala bino to continuer mission na kitoko to leka Serge Sanga na palais na pesanga cheka blanc ya boyo ngoyo na ligne biscale 300 km à pied lokola bien kopesa na kotambola ngo na Serge de la Tchangu papa na gladi konko na shilo konko Saint-Étienne de la Tchangu
Nadia Katuka, John Wemba la Kabindeze, Sylvie Mbanda Mama Bobi, Dorine Mavinga la Fabuleuse, Elodie Lipasa, Oui, bandeko ba bolingo wana toko kende toujours toko mwana ravin esika o makambo ezalaka tolo banini professeur Christian Mudimbo l'international ya Fodalin awa makambo ezali bozomona awa eza vraiment suka na makambo awa président Willy Luzala suka na événement awa bozomona zo kitakuna pona kende tina ravin o ya ravin ya kate esanga ya la kasuka le président Francis Balembe ya oza président bana changu ya président ya association ya bana njili otalaka makambo po souci passe mingi komona ka population na niveau ya boye vraiment pas mingi tolobaka kifuruki bola maître Ange Tawara makamunde yango yo awa. Oui, toujours continuer botana na buka na lokoli ko koma kuna pozaki souci be passe pe ma ko kota na libulu ya ravin quartier sanga oyo ezali entouré na 5 ravin minene za quartier mo comme dia enclavé quartier comme enclavé to bité to banini po partout donc de gauche à droite c'est ba ravin ko gauche à droite c'est ba érosion ya ko sanga na te ki furuki bola jambe to komi wapi bona nina pesele masolo awa na mama ya koto ezaki suka na ndusa suka na maloba bana Aden association de la diaspora angiloise ezana makambo tolega délégué Chitenge Lebo Masunda Sedior GG Mayoyo pour tes faits magiques Pichoui Thomas Hersh de la Changu médecin de la mode Olongo la malheur na galère au pesa bonheur ba bebi na bango bazwa traitement di ozale préféré nanga Serge sika na bilela yo na balolela yo loketo sien bandeko ba bolingo bomisala kotala kanjile tumba toko kende wana bozomona na kata ravin to aliko pousse na po kende tipa chef de quartier sika au bureau quartier ali ya quartier esanga quartier sanga oyo zali wapi ya imbanteke mais population da ko kemba ya kozanga epesa ko bimela peso mbule betela ka passe mingi population koto ezali na 195 ripe 5 avenue nde moni quartier oyo quartier esanga zali bongo ya quartier mo salama na 1991 ya quartier mo salama ka kala mais population ti lozo kemba po kozanga mai kozanga courant nyoso to ebiti to banini awa mawatro Eric Pwanza mawatro de la Changu Jino Matondo ino makambo tala makambo na passe mingi Richard Lwemba ya Mechol Gilwemba mawatro bomoni wana ezali quartier sanga eli bureau oyo nde esika oyo mokonzi afanda kande yango wana quartier sanga yango mawatro bande ba olingo botala makambo souci 300 km à pied, lokola bien pepesa. Nabotambola ngopona Serge de la Changu. Papa na gladi konko, na shilo konko. Nadia Katuka, John Wemba la Kabindeze, Sylvie Mbanda Mama Bobi. Oui, bandeko ba bolingo to konde tu na kata quartier sanga oyo monsieur Simon Gomes Bamba tala makambo pour quartier sanga donc mona. Et sanga dali quartier moko na kata ki commune ki mantike mais population koto to plaider tout na ravin botaningi population mona pas si vraiment. To yebite to ba nini vraiment population awa y a pas de courant, y a pas de l'eau, maman kadi gansi vraiment to yebite. To lo ba susu nini population ezo le la mingi population koto bali wa bali na 45 817 habitants mais population zo plaider y a pas de courant, y a pas de l'eau. To ebite to banini awa mama kadi gansia awa siko to puta na poto kende centre de santé na bango yango yo iska o bato ka soin mais motani ezali awa mawa trop mawa passe mingi kifuruki bola population de la mingi na ba kondi botela bango courant pe mai mingi koto yo y a pas de courant y a pas de l'eau ngaye papa José Bungisa na Londres awa vraiment souci mingi kimateke eke na vache to ebite to lo banini vraiment vraiment to yebite to kendo wabi sele Jino Matondo Serge de la Changu tala makambo Eric Pwanza Jos Peugeot ota makambo boy vraiment kimbateke yangoyo kifurukibula if kimbota awa vraiment to yebite mawa
Voilà, bande bolingo bozomo na biso waka watu waka toujours na commune Kimbantseke ou ali centre de santé na bango et ali coopération na Belgique basala moi makamango yango yo. Mais bota makambo zali awa mali ko bazana bango te mawatro vraiment bien to éviter to lo banini vraiment. Awa vraiment to éviter to banini. Ba préférer na bango ba centre mike mais aba kima kango to éviter so ba kima kapona ni ali centre moga munene. Hôpital kitoko mingi mais to éviter to lo banini vraiment. Yango bota makambo Kimbantseke. Ngaye Kimbantseke kifuruki bola. Voilà toto kende vers to poussa na eska oyo to koma na suka na biso émission en lelo to ebito to banini oyo ali quartier sanga quartier mo kitoko mais et ali entouré na ba ravin to ebito to koma nini quartier to koma enclavé pour la quartier to koma entouré pour un manque de suivi ya ba conduit ba bourgmestre ya koto yo pe to ebito to banini vraiment to ebité mais c'est Janon Kano talaka population na yo ya kota Kimbantseke sanga kifuruki bola mama kadi gansi atala makambo maître Anji Tawara kuna Hollande ya sala suivi po mawatro makambo yo mawatro kifuruki bola quartier ezoke na onka na suka na vache to ebité to bani pour quartier oyo mawa mingi. Oui, j'ignore que c'est vu qu'on a Paris, talaka makambo, j'ignore que c'est monde papa na Sephora, to banini, vraiment to éviter makambo na makambo, to éviter to banini, Nico Delix Amouini, ozali quartier sanga, mawatro, kifuruki bola, to éviter to banini, vraiment to éviter participer mawa, to éviter bandoba bolingo, bota biso quartier comme enclavé na baravin, to éviter to banini pour quartier oyo vraiment to éviter. Il n'y a pas de passage dans le makolo, moi ils ont route zate pour comme mawato qui furuki bola. Ils ont une vache enclavé. Ils ont 5 érosions où ils ont makambo. Soko tiki mawato vraiment. Bande ko télévision vraiment comme que na suka madongo zula prema zolo. Tebini. Mawami. Voilà, toujours continuer toujours l'émission Nabino comblée. C'est l'émission qui nous aide à comprendre ou à connaître la place où ils ont vraiment délabré, la place où Batika vraiment, où Babosana vraiment. C'est l'émission qui quoi oublié, c'est l'émission qui vous aide à connaître ou à découvrir la place où ils ont malamouté. Oyo batala kangote vraiment je pense que na 4 émissions na biso oyo comblé to kitaka partout na descend je pense que botala biso du début tout compter toujours une émission na biso ana kiti ana 4 ya waboni na kiti na ça na 4 ya érosion. Donc na 4 érosion oyo quartier sanga yango yo na 4 érosion je pense que déjà si Ramos a rebalancer les couleurs érosion bozo mona wana ezali une érosion oyo et ça déjà 7 ans population ezo les vraiment na vache maigre bazo plaider toujours na ba conduit na ba sénateur na ba député o batala mona so badjika Serge Bolo toujours botala ka ya population oyo ka oyo ya ba ndeko na biso soki mama na baza ikoto yo ndona ile koto je pense ngo lingate ata na modèle oyo vraiment sans plus tarder na benga ba yimboka ba ndeko na biso mama na biso baza koto yo o bazo plaider pour moi pona ba ndako ikenda ya bango biloko ikenda ya bango 7 ans vraiment na makamoro ya pasi sans plus tarder na benga maman boko ya na bino ça la moi bien aux émissions na bino boko ya na bino ya moi na bino ya lik na bino et ça la bien vraiment je suis Ramos toujours derrière caméra ça la bien maman bonjour papa comment nani ngai comme nanga mama sai chef de cellule ya Esanga bon eloko en tout cas to sepeli mingi tout d'abord pour te moni bande ko na biso beko ko tala biso pe ba filmer pe orojon oyo pour en tout cas si to komina suka ndenge na zolo babo en tout cas penza nazaya ko silika po bokipaka biso te boye bakateke quartier monga za koto comme nango Esanga bo sundula biso lokwa to za na mboka na ba mboka moko boye do lokwa batu moko kutu ba yebana na l'état yebi biso te soki marque nini en tout cas penza naza na kana tindenge na zolo baboye ya solo penza papa soki penza bozali penza pona biso boya bo kipe biso libulu oyo bana bazoko kufa ngamo kukutu ndena sawa likolo ebeta ni nansana mbongo kutu ya kotisa ata simate na kozwila ngo wapi quartier sanga ngo biso ba chef de cellule bafuta ka biso te to sala musala moko ya benvola kaka bongo kaka pona nini bana na biso mibali ba kusala salongo na kati rojo ba bongisa ta mwanzela profiki to lekaka ale bafo bakonzi bakoleka kuna bazolobo bopesa mikana bozo bongisa nzelo yo bozwili mbongo wapi bakokanga bana tozoke futa ba 40,000 ba 50,000 po ba libérer bana bon sikoyo bana peto sundola to boya pena na muteba moko mwana moko te ko kozwa pao asimba lisusu libulu oyo vraiment mama za mama muke poza mukonzi mama mukonzi ala wana mama kete oza mukonzi ya kana poza jeune ko langa ya kana mama muke ya bonjour kombo nani kombo nanga ça arrive rolo ngana mo ikoti muke batala mama muke ça arrive za le jeune koto na biso ya kate sanga ça arrive koto et ça dit combien de mboula donc combien d'années na 4 érosion autant que ça jeune et sali awa
2015 érosion ezalaka kuna ebandi le début ndako ezalaka tout ça érosion ezopusana ndenge érosion ezopusana bakamio banda koleka bakamio ndenge banda koleka bazosala banzela awa bokobebisa ntango bandako ebandisi ko mbula ebeti pardon bambula ebeti ale mai ezowuta likolo ezokita yango siko érosion ndenge ntango mai ekite ko jusqu'à libulu ale libulu emema neti koto kamio makala ekufaki na kati ya libulu awa aliango nde muté créer érosion oyo banda kukune kweyi papa benda likolo banda kukuno mona wana ezaka ndako ya lidor ndako ya lidor ezalaka kuna dendaku ya brique dendaku ya brique na boutique ekweya ale ndako wana lisusu ekweya batukutu toyebite soki bakendapi bamema balanda biloko na mai kuna ya chubu bon érosion sukite ezati na bureau du quartier bakonza mboka bosala biso effort bolandela biso libulu oyo zano ça arrive manqué donc on a mis au bureau à quartier en cas d'érosion oui eza de près ya érosion chef de quartier na biso ezaka saka mais alandela keloko moko te biso soki to bongisa na kati ya quartier saka fati na biso ba soda ya ngandu bakangaka biso osimbi mwa pau bakangaka biso mwa kuteza te soki mbule beti awa batu balekaka te soki mbule beti bandoli balekaka te ndaku oyo te bandako ezebele o baleli soki jusqu'à fin tokoki kopusa na mwa muke po toexplikaka bino place bandako ezwi badega. Merci beaucoup Sarif ça na muke mama mbote la mama mbote papa comment nani Nadine maman Nadine je pense que zamu utakote ya Esanga nazamu Esanga ya Esanga est-ce que bando ya koto Esanga okuta Esanga za randeni Esanga yala kitoko toleka kitoko ndeka montagne ane zali tozoleka bien makamnyo so bien mais lelo ka toyeko sutuka ndenge érosion salami pesa biso pasi biso totangisa bana koto oyo moyetu bana baki sous classe ezate bana biso bana bakata ni pona nzila oyo pona nini érosion bosunga biso bo soutenir biso po bobongisa biso érosion pasa boye to lembiango merci beaucoup maman Nadine pasa boye vraiment maman Motu